bana kin na bano nyonso bazol bandeko nyonso bazolanda biso sikoyo il faut boyeba ke décision oyo gouvernement central na gouvernement provincial bazwi mpona koévacuer kodéplacer bapopulation de quelques quartiers ya ville ya Goma eza mpona kobatela bavi na bango parce que bainformation scientifique oyo toza nango ezopermettre biso te tocontinue kogarde bapopulation wana parce que d'abord baza exposé déjà na bapoussière ya bavolcan na bagaz oyo ezobima ezobebisa ezoempoisonne biloko baza exposé na risque ya mosusu éruption mosusu ekoki kobima mpo nde mabele ezoningana oyebi te ya mosusu moto eza na kati ekoki obima à gauche to ebimi à droite baza exposé ya mosusu soki magma to mpe balave wana ekei kota lac ezoriske esala explosion ya bagaz omoni bariske wana nyonso nde esali ke gouvernement elobi au lieu tozela ebeba bobima nanu boya tooriente bino na baplace tel place oyo bomoi mpo eloko eleki bomoi eza te bomoi ekozala préservé en attendant totala mpo ministre scientifique aza kuna na bachercheur oyo nyonso bazali kuna batala bainformation exacte oyo volke ezopesa oyo ekopermettre gouvernement eloba nono bozonga place bozalaki kovanda mais lere bokozonga eza te bozongi bozokoka kolala te mpo bozoya tremblement de terre air nyonso tremblement de terre ebuki mire tremblement de terre babi bolala libanda parce que na moment oyo tozoloba bato ebele na Goma bazolala libanda ozalaka na ndako etage ma ozala na ndako etage te mpo si tremblement de terre eye bandako na biso ya mosusu mpe totongaka yango na ndenge makasi te oza likolo ekokweya bomonaki bino makambo elekaki na quartier Katindo immeuble mobimba ebandi koseffondre bato bazalaki wana bazoki mingi donc awa souci ya gouvernement eza kobatela bomoi ya bacompatriote yango tozosenga na bato nyonso baza na Goma boza na bandeko kuna boyebisa bango balanda bainstruction ya bakonzi biso tolobaki en tant que gouvernement tokoyebisa bino nyonso ezosalama bainformation nyonso tozozwa mpona kopermettre bino boyeba ndenge nini bokose comporter face à une telle épreuve na kosukisa na koloba boye il faut bocontinue kokonte na gouvernement na biso mpe na chef de l'état président Tshisekedi parce que ye moko nde azopilote réplique oyo nyonso gouvernement ezosala face à cette catastrophe naturelle tozosalela oyo nyonso toza nango makoki lere tokozala nango mposa tokoya kosenga bino mpo tozokanisa mpe ke bandeko ya Goma ndenge tosalaki mpo na bato ya mapinga na biso bazomérite mpe solidarité na biso et d'ailleurs oyo mpe tosalaki bendele koya te tosalaki mpe mpona kolakisa bango bolingo mpona kolakisa bango soutien donc je souhaiterais que bato nyonso bazala nango na esprit mpe ngai neti nde molobeli ya gouvernement tokoya lisusu kopesa bino baélément au fur et à mesure que situation ekoavance mpo bato bazala na bonne information